Wenzambila ezali d'abord na kati ya entrée à seta officier force de statut en avion okoti na seta précisément okoti na kati verse nzela kaka nzela eza bien te à part seta bo seta bakopesa instruction ke batusu bakota tuti parce que eza camp militaire vous comprenez bakolo bake non eza camp militaire bacivile bakokota lisusu te mais population ya makasi eza awa bino mpe bokanisa biso tala mpe tozala wenze te oyo lupango ya bato kala nini lupango ya bato lupango ya bato lupango wa kotonga ndako biso tokoteka wapi mopiko wana tosalaka mopiko moko 3000 oyo mikebuka nde tosalaka 4 5000 mibale 2500 tukabuni batwakajela ko kutumana ko tubalela bana babu bali batubalanga bana babu wakubelonga chetulashi yonsu ngikoni mana bali batula bakuluna muchinsanse kwa kwenza chimu oyo nde babenga mu jibu papa oyo combien 500 muimpa bwa baluwa nga mtutwana non. Bonjour, bonsoir chers amis internet, YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, abonnez à Abisso ainsi que internet, Abisso et téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, un grand merci et na nengi na bozola na bongo ba émission na bino et ba découverte auto sala rabino en tout cas ça pena kitoko makasi ne aloba la bino kaka bokine vraiment ko s'abonner massivement ou liker ou partager et ko zapena malamingi surtout mingi ba commentaire na bino et ba j'aime ndeka tolobaka toza na page Facebook toza na Instagram et puis sur YouTube toza wana et puis offre amsu et to elibino donc tant oza sokoza na fête anniversaire et oza na baptême des mariage au contacter ka ba numéro za na ban écran na bino et to kitapena na pour que to sala bino musala kaka nenge isalaka avec Fox. Voilà chers amis internet chers téléspectateurs les lotos abongo awana district ya Tchangu et précisément na commune ya Ntsele te kolobela bongo wenze ya mbila donc wenze ya mbila oyo eza vraiment na kati eza vraiment makana kati et puis place bozomo na route na telemi et babenga ngo bongo route 7 alors soko lingo ya wenze mbila donc outi place obiso to outi wana ba centre ville au Jucar au kiti tina Air Force wana au ju moteur ya otika tina wenze ya mbila alors wenze ya mbila wana eza vraiment reconnu alors tozola sabino yango ndenge ni batonga yango est-ce que eza la construction ya bien et puis na quartier awa bazalaka ndenge nini tokosola vraiment tozapi mwa histoire mukie ya wenzambila et puis na quartier oyo kozala pena malon mingi ne bala mino kaka toujours lisu kola lisu TV0 Radio T et quand votre âme la serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 14 donc la Sima Caméra nazabongona artiste Coco Safu en tout cas un grand merci à vous pour cette belle image en tout cas Coco Safu toko tasiko to sona population vous appelez malami merci juste après merci voilà ndé aloba na bino donc avant que toko ta parce que après tout ça peut kana wenzango to so mona mais na olinga vraiment to so pena histoire vraie et puis histoire claire na ba papa o bazala vraiment mingi awa et vous appelez malon mingi mbote papa mbote mon frère comment on est papa Saddam kitimu na mayamba Saddam papa Saddam avandi wapi na vandi kana wenzambila merci beaucoup précisément tous dans la quartier ni na quartier Badara na commune Ntsele oui OK merci beaucoup tout le monde le te kota la bino awa te ko lobela pena mingi wenze ya mbila kina sango wenze ya mbila alors to ko zo moi histoire moke ya wenze mbila effectivement voilà wenze mbila ezali d'abord na kati ya entrée à seta okitier force de statut en avion au koti na seta précisément au koti tina kati verse Mikondo par conséquent wenze mbila ezalaka te et ce qui provoque Wenzambila ezala pe mbila ezala c'est entré à Fidèle. Ah bon? Parce que ezala qui poste moko sous antenne militairement mais entré à Fidèle ba notable ba moni musée ba bisie to ça na contour ya terrain vaste ba to zokota ba Congo ba ndundu ba beti boye
bakofrappe aéroport en Nzili. Par conséquent, il faut terrain oyo ezala embrasser na bato. Précisément, Moussa Ayoki basaleli yango lelo Wenzambile bimi na kati ya Badara. Na kati ya Wenzambile eza route pour kina na Sei Mikondo. Puisque escapé wana batie bango nyonso ba blessé de guerre bazota kisangani bazota partout batie bango awa. Mais Wenzambile ezaka te ezaka nzela. À partir de biloko wana nyonso nde esali mbila ezala ensemble na kati ya commune ya Nzili. Maintenant, pourquoi bapesa Wenzambila bateka bambila trop tondengeni? Non, cible ezaka nzeta mbila moko. OK. Na nzeta mbila wana libosa ala susha wana 3 nzeta mbila. Donc eza référence lokola Gungu Pemba na Kikwiti. OK. OK. 4 nzeta mbila. Bayebisika bakunda Gungu Pemba yango wana. Mais Wenzambila sur 3 mbila oyo ezalaka poste wa militaire ezakika wana. Tango batie poste wa militaire wana nde na confiance ya musée. Ndo moni mbila o nyonso etongami avant okende Sei Mikondo, c'est pour dire faut le kambi mbila. Pour le Wenzambila évoluer bino moko botala ndenge ezali. J'espère que maintenant toloba batu nyonso baza awa toloba baza bana ya basoda to pe basoda bango moko. Non, eza bana basoda te. Eza bana basoda te, eza nde population congolaise. OK. O bazali awa batongi tango moni ke ba autoriser batongi tous les partis, donc tous les tribus confondus. Toza awa sonyonso. Donc to pe na batu tout bayana ba soza besoin somba lupango ya pe somba no palace. Facile. Facile, batere pe ezali. Maintenant to ba entrer zakara ya Air Force to entrer monsieur ezali pour comment? Bon, entrer à part nano eza principal ya Air Force. Après au kende wana na Jemi. Na songanzela na Jemi. Au côté oye tout droit na veni Kimpe. Kuna nyo se bukani déjà. Moyo elango so ezate. Ba grand site ezakuna. Il y a 2 entrées. Tout ça, 3e entrée à partir awa pekaka na Wenzambila awa. Okobima buma. Obimi buma pe oye koto. Buma à côté de fait premier ministre Kizenga. Oui, effectivement. OK, paix à son âme. Oui. Donc obimeli kuna oye pe awa okiti na Wenzambila na Sei Mikondo sikoyo. Et ça sous na cité sur ce botami kuna. Bakasa. Basango bakopete déjà kuna partout. Terrain sport pe basombi kotoyo. Ba site za ebele. Même ba maki ezo sana makoto y a un ministre muso za kuna na ba chantier na ye ba maki ezo bimawa ele kaka mutu ka mobimba diru maki na maki ezo sama kana Wenzambila. Merci bien tout ba Wenzambila et salama qui na entré à l'FDL, c'était en 97? Oui, effectivement, en 97 oui. 97 jusqu'au évolution ibandi bato bakomi koteka ba terre bakoti na lelo ndenge tikali ka bongo. Le pays historique tikala Wenzambila. Et maintenant si venangai trésor lieutenant de Yaka Sakina Wenzambila on bateka ba mbila te biloko nyonso banana babitabe bamanga babilamba tout bazinité tout ezali sauf rien. OK. Merci beaucoup. Maintenant Wenzango eza construit to bataka ba manzanza te eza en divagation. Ndambo babeta ba manzanza na kati wana soto koti babeta ba manzanza titi bato bazoteka biloko nyonso seke ezali oyo bazoteka wana eza bambisi ezota kinkole ezali oyo bazotambola manzombo ezali. Merci beaucoup papa loko za na quartier oyo tokoki kozwa mwa quelques ba difficulté ni boza na awa na quartier olobi ba difficulté ni boza na awa na quartier biso ba difficulté eza ebele d'abord difficulté ezo kase biso na Wenzambila ezali toko ba notambo na biso to sola to tambo na biso tambola Wenzambila donc difficulté ezali eza prince nzela kaka nzela eza bien te à part seta bako pesa instruction ke bato sur bakota sauter parce que c'est un camp militaire vous comprendre bako lo baka non c'est un camp militaire ba civil bako kota les sous-souter mais population ya makasi za awa so ba lubika kota te koto eza robuka na siko ba ça il n'y a pas de moyens. Mais or que bato baza activité oyo bakosa bamoni ke koto eza libre neti oyo tosone oyo c'est un chef d'entité un chef du quartier. OK. Kaka koto oyo OK. ozomona totambola na ye toyeba baza ebele, il y a beaucoup de chefs qui sont ici mais eloko ezokase kaka nzela. OK. Nzela eza te soki nzela ezali c'est que wenze kotongama bien baactivité ezaba etala bashop partout bakenkeliri ezali mais lekolo eza fermé nzela eza te
moi une activité grave ezala te. Ok. Merci beaucoup papa na côté pe sur côté chef Bobisto Lukarabino fort, ba chef de riz, ba chef du quartier. Ba héros de Salama. Bozolo bate. Mbote papa. Mbote papa na ngai. Comment est papa? Papa journaliste, ngai chef aimable. Tout ce pays makasi na komona bino kete ezape première fois. Ezape première fois pour na kete. Ezape première fois pour tout le monde kete bino pe bokoti boye mais et contribuer biso implice déjà. OK. Et contribuer biso implice. Mais bobo sanate bozalaka kete na volonté wana ya kopesa biso kete boyaka po bomona parce que ngonga mosusu tokoki kokoma boye tokokoma mais tokomona pe bato mosusu bavandeli yango mais problème ezali kokoma neti nini bokoki kokoma neti nini parce que presque okola ba lettre à partir ya ba difficulté toza nango awa toza nano na courante. Mais tu komona ndeko na biso moko azali awa nde député comme Jika aye kosunga biso tomoni déjà basinga ngo yo tomoni déjà basinga ngo ezoya to féliciter ye mais problème ezali il faut bosunga biso na problème ya nzela awa bokomona kete awa eza mwa normal mais soki tokei liboso ti tokomi kuna ti vers po tokoma semi kondo mama na erosion ya masekite na kati ya balabala nde yango wana tokosenga kaka chef de l'état asunga biso atia makanisi na ye mpe epai na biso abosana biso te toza bana na ye abosana biso te parce que mboka deja yango oyo esekoli bino moko mpe bajournaliste etanke boya bamoni mpe baactivité basunga biso courant ekota mai ekota nzela mpe tozala mpe lokola baninga mpe ndenge bazali. Vraiment, d'accord, merci bien, chers téléspectateurs et amis internautes. Et voilà, donc à la prochaine. Tellement est-ce qu'on a cadre de découverte, il y a quartier, où est-ce que tu as quitté bien ti kotoba kunjiba choloba kotoba érosion mais le lopena mingi logo te kolobela wenzi mbila to komana to laksa baike bana mboka wenzi mbila ngo izalaka ndenge nini vous appena mala mingi ça fou to tambola. Merci bien, donc Tozo qui t'a déjà vers Wenze Ambila, Tolak Sabino, Wenze Ambila est à Nengenini, Wenze Ambila, moi est-ce que Bateka Bambila, to Nengenini, avec un partenaire idéologie, donc Tokiti Bela sur le terrain, Bissomogo, Neto Balamura, TV Radio, Tipsomia, Tambola partout. Alors, Toza Awa, moi, membre, Nakata Wenze Ambila, wa Simbi Bar, d'abord, les opesa. Mouvement na kata bar ozomona pe bangulu ezali bataba biloko ebele to continuer encore na kata wenzi. Voilà, sans plus tarder tozo comme déjà vers Wenze Mbila to sulango donc to sulango tozo tambola to tamba to kota pena vers Wenze Mbila. Wenzamila nazomona wenzamila bazoteka pena ba posangulu bazoteka pe ba quiz voilà sur tout ça dans entraînement nango ah on tout ça na kata wenzi yango ozomona ngo yo ezali mama kamunyo ezali na kata wenzi ma papa ndenge ozomona ndenge kaka wenzi ezalaka ndenge pe ezali awa tokokota déjà basosa mobimba bango bazali bambwa pe soko ningo soma mbwa ya munene yewe osomani même mbwa ya munene yewe alali mbwa sela ngoni mais regardez lupango. Ok, na kanisi chibelebele mbila mu contacter beto abuba mamu basoso pe bango yeyo biloko tout eza so to koti penza mwenza mbila yango. Ok. Ko nango yango yo to koti ozomona kuna tozo kota kuna na kati donc omona. Ok, merci bien donc toza déjà na Wenzambila. Voilà, toza na Wenzambila to komi déjà. Tokoti na kati mais nazomona bazoteka pena babiloko nyonso bambinzo pe yango eza teke non bateka ka bambila non voilà toza na Wenzambila donc voilà et toza na monde si maman na biso azoteka ba poisson na Wenzambila mbote mama mbote boyaka ka boy mama boni boni santé soki ndeni tosali nini mama bino na mona makamuna bino mamu nini mamu tosali nini mamu
namona ate eloko moko kitana boni santé kitana santé bien ici là tuna santé pona moda uza kuvimba fort oteka kala mzambila mama nateka awa nateka bilo nini nateka poisson nateka bepisi bilo mesa na ngeza kuna na se biloko nyonso eza wa nateka kangu mais tozoteka kala pasi bino mpe bokanisa biso tala mpe toza na wenze te oyo lupango ya bato kala te nini lupango ya bato lupango wa kotonga ndako biso tokoteka wapi bolukela biso bisika ya wenze po tofanda mpe à l'aise na wenze na biso moko wenze eza te toza na wenze te mvula soki ebeti bozala mino calme tozala na biso bien odindaka te bangare oyo mosusu mpe epumbwaka tala kaka fale kobongisa kosala mpe mwa eloko ya bien tosepela mpe ok merci bien nde bolobi boye bayoki bakosala merci bien donc toyaka toujours awa na wenzambila tozotambola vraiment tozotambola naswana nanga na mare na ngai mama mpangi na munu mama yoka nanu mama yoza mutu ya bwala ya bandundu mwe mutu ya bandundu mukeshi mutu ya bandundu nge bana nkibwala salawani mbwala muke fumunjoko wesa nokope na kina awa nde bete mekusa awa bete na mpasi kisika ya bete vanda ko vanda ka luponga mutu bete futila chaque fin de mois bete pesa 6000 bete pesa kaka na 6000 bete pesa na nsuka ngona wenze bome bixla betu ve bome tulaka ka bompi dina kisika wenze kelve kisika terre abalmpi yo kelve betu mpi kwa ku ndila kelve ndila ke nana ngoka seka mutu ndila kelve ngeka kona kwa ku moto watala karamvulme no bete salampi diai na kokuma kuna na centre ville bete mona mpasi moto boye bakla betu 3000 5000 fois chaque mouti awa na mbila ndila kelve boye baba konske na ntola bo sala ngolo boku tudila beta ata ndila ata masa ata courant kwa ku mulili na mulili makamwa mbike salama ebele kangeme kwa na bakwa mpidiai boke zenga bato bambele boke botula bato babima bato mpila kopema yo kelve merci merci ko otekani awezani mwena uteka Thomson na mikongo na mbisi na nsusu kofongola na totana ba plan ndekolanga doteka voilà awateka ba quiz poisson na ye et puis na ba bigala ndambu façon me bigala ndambu quisi yo yayi quiso combien quisa likula yi 2000 francs nsusu 9000 francs so 9000 francs mikongo bete tula tatu 2000 francs mais Thomson bombe balisi la beto yoke ya kufwa yambi bantu la ko dia kelve bantu bona ko sala ba diarrhée eza ba beka no meka tu na wapi ba Thomson ina il fallait bo baka solution sana makambo ya ibate na kunyoka ma awa na kati ya Congo kimia kelve mwezo la kaka kimia kokota Congo kovana à l'aise batu bale kaka ba diarrhée batu sala diarrhée bo sala diarrhée siko poisson na siko la sana poisson zo leksa batu mabumu ya ive ya inde ya bien bo metula yina kangeme mono couleur na yo jaune bo kalsi bidon ya 20 litres couleur à bidon yin eza na couleur ya jaune yo va na couleur ya jaune mais uta wapi mais ko uta côté bete ko sumba bo ba kuna bo tina kuna na centre ba mama manevo bo kwa na kiboko sumba beta kwa na paska na route mokali beta ko sumba bo ko tekila beto mpika ka sierme bima ko bebe tala bwana beto ka bonganki mutinu ka bo me kangula ve meso il fallait bo kangula meso bo na beto kwa na ntoile tu peux sara nyoso na nzambe OK merci beaucoup donc tu es toujours na Wenzambila et tozo tambola voilà et tozo na Wenzambila tozo tambola car ndenge za bino bozomona Wenzambila eza vraiment na succès na impact na idéologie côté ya kosaka na kutu te mais ndenge batongela yango te donc tozomona ba mabaya eza vraiment
eza vraiment ba mabaya ngana rolia fumbwa lelo pa mama ngana rolia fumbwa ngana loba na te papa donc ngana zolia fumbwa mais ndeni bien papa santé kitoko ha tozo pangate ndeni santé bien na loba na te santé bien oteka nini na te ka fumbwa boye combien fumbwa boye 3000 toni yo kama transfer za la te oh sio fumbwa somba musika to somba na Pascal parce que transport quand des difficultés hein to futa 6000 francs aller retour 6000 toni yo kama cash aller retour 6000 francs wana moto ozui moto ozui transport elle so ozui moto passe nzela za la te siko biloko somi to msusu belé te ofuta sur 6000 francs am suma fuma ka 10000 francs na futi 6000 francs OK 6000 ça déjà écoute à peine bénéfice en tout cas makambo ezo sala vraiment mabe ezo sunga vraiment te elo sale manango te yo sali combien de mois na bano teka nzambila 6 ans nzela za la te sala 6 ans ah bon donc mabaya o ezala ka banakala ba ocho bongisa siko susi na bino ezala wenzambile koma pena ndenge nini lobango koto tozala na wenze te tozala na terrain bale te nzela eza te mai eza te makambo nyonso pasi oyo lupango amu tofuta mbongo donc awa eza lupango ya bato tozala wenze te donc nyonso oyo donc awa na quartier Mbila hôpital ya leta eza te école ya leta eza te wenza leta mpe eza te courant mpe eza te mai mpe eza te eza te toomela mai ya forage terrain football eza te eza mpe te bana beta bale ndeni kana bavenite en tout cas eloko lisi likolo lisi tokotika yango te en tout cas boyoka yango en tout cas na kanda ya sana mwamba soko teka combien mwamba o teka kaka pipo futa loyer makambo ya soni vraiment kotala eloko oyo mama tano caméra mama comment est maman Espoir mama espoir nani mama espoir nani Kitoko espoir kitoko vous avez kitoko santé bien bien oteka nini nateka fumba na mwamba Jésus kendeni kope kendeni na ka bongo ba client bazoya na bango mke kaka maintenant souci la bino ezaka kino batongela bino ba wenze vraiment awa na quartier Mbila to na postaka ya bongo batonga biso wenze po toteka na luponga mutu lobilo mutu akoza na ba projet ne posta na lupango na ye so to na wenze na biso moko tokende so ba bengani biso lelo tokende wapi donc to sufu makambo so yaka passe nzele zate transport donc aller comme retour de parce que 6 000 peut-être 7 000 la journée parce que bien on peut te faire bénéfice exact photos na wenze na biso moko photo te ka bien maintenant bo futaka loyer ndeni awa loyer to pesa ka 200 place au bien batu 6 000 bata mikanda pe bayaka bata batike wana siko na atina bata tike yango bata tike kasi bakolo chef aye pa kolo lupango yana yo pesa sur plus non on teka combien 1000 francs 1000 francs oyo pe kolamba pe fumba pe ya 4000 oyo te elamba te fumba 4000 faut ta mwamba combien ya 3000 3000 osco 500 OK voilà mama kitoko kizenga yoto loba tabazo teka kaka pour que ba futa loyer bazala pe bien ba vivre bien ndenge zalaka mais ya pasi pe ma oza soni na quartier Mbila awa école à l'été zate hôpital à l'été zate terrain football les zate zape na pasi pe ma wenze pe zate auto baksa sur wenze pe zate voilà et dans to tambola toujours awa na Mbila na so la pe na grand prêtre na moni be na grand prêtre voilà na so na grand prêtre vraiment waouh na so na grand prêtre mbote papa mbote comment est papa kombo na ngai papa Alfonso kuza kuna po to déranger papa so cameraman te voilà papa Alfonso avandi wapi na fandi kaka na Mbila awa na Mbila awa staff na yo moko
Place inatekaka ngai na mama me mama auto kende Pascal kosomba mwa mbisi ya koya oteka po totekaka ba épice mbisi ya ukauka lokola mama akengandi na tikali koteka. Okay. Merci beaucoup Papa Alphonse. Papa Alphonse, yo bana koteka awa espace ozwango ça fait combien des années? Toloba ça fait déjà 6 ans mais to futela kapo ezande lopango ya moto. Neti mikolo auto matisi la biso lisusu prix. To banda ko futela 15 000 matisi ekomi na 30 000. Ezande lopango ya moto yango nde tuzo senga leta lukila biso terre ya leta nde to kikozala mwa bien. Etake bapaka pe bokomeli na quartier Mbila. Beaucoup de lettres traitées par excellence monsieur le bourgmestre kuna na commune Ntele. Basa la pena wenze. Tokosala kama makasi ndengo olobi wana tokosala lettre nde tokotisa balukila biso wenze ya biso moko penza ya leta. Merci papa. Le quoi pose aux autres capes de ce que vous appelez dans la quartier social. Alors Jésus qui est né bosombela biloko nde bozoteka eso qui nene. Bon, ezo kende koteka ezo kende moi bien malgré transport na ndenge nzele za mabe soki tolongoli ba transport bénéfice penza ya malonga et mona na kate to za ko se retrouver penza malamu te. Toloba banzela nde ezate ezoboma bino ndenge somba biloko moye o se retrouver vraiment ezate ezabongo. OK. Merci beaucoup nabi que mon vieux Charlie Wayungu depuis Canada ya linga mingi bambisa okauka ndeko sa fozo la biso papa nesi ba mupiko wana otiango combien bambisa okauka mupiko wana to sala ka mupiko moko 3000 oyo mikebu kandi to sala ka 4 5000 mi balé 2500 donc koto kolia za nango bien toloba. Bon, ça moi bien par rapport à bisika mosusu. Bongo 1 litre huile combien? Litre moko tout ça la kana 7000 8000 malgré huile yangonde mati to komo somba bidon ya 25 wana na 125000 na les bénéfices penja ya malonge za kutu na huile yangote. Merci beaucoup en tout cas eloko oyo sungate. En tout cas, on a Robert Pena, c'était son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville, professeur de Kinshasa. Excellence Daniel Bumba, mon papa, on a bien accueilli. En tout cas, quand la Pena Kaawa, na commune Ntele, précisément na quartier Mbila, bazana wenzete. Wenza Mbila, oyo eza lupanga batu. Le la koya pe azupesi ando kata ba mesa 603. Na quartier Mbila, eza munene. Population ba koti déjà ndenge to laksa ki binonde ba papa ba otikolo ba population ba koti déjà mais école les athées ya l'état les athées hôpital les athées terrain football fona bana kosakana papa ba koto sécurité koto nde bon sécurité quand même tozana bango bien problème bata maboko bazala raté te kuluna rien bon kuluna bazala kame penza mikolo lokola sécurité ko makasi bazo tungisa mingi te tozana biso. Merci beaucoup. Est-ce que côté batika pe pondu? Oui, ba pondu ateka. OK, merci bien. Merci bien toujours tambola. Voilà mon chef auto benga biso. Chef auto ko benga. Papa journaliste. Ndenge zawana vraiment histoire wenze oyo ndenge bandaka je crois bambato babandaki marché oyo eza ba mama oyo bazalaki 4. OK. On bande ko tekela biso na 2008. Na 2008. Voilà. Bazalaki na ba glacière na bango 4 glacières. Nde ozomona ti a partir na bango nde bayiko benda bato nyoso oyo eya ko permettre que te papa wana a cédé lupango nae achango comme wenze. Nde bango nde mona wenze nyoso nde totambola awa. Mama yo nde kozana histoire nyoso tu ndenge ebandaka à partir ya 2008 bazalaki 4 vraiment nde alingana présenter yoye. OK, merci beaucoup oloteka na yo mais to sola biso pe ancienne yena obenga ye pe na vice président après ko lupango ye oye arumelia après ko lupango ye umela unzambila na ebite na koloba biche na koloba ibwe na koloba bonjour
nakoba good morning to ndenge nini mbote mama mbote papa comment na mama comment na ngai mama Nathalie Maman Nathalie, oza mama mbongo asa no calcul. Au moins la place à 2000 là, c'est 10 000 pamba. Donc tu comprends ancien parce que bangondi batu babandaka ko créer po ekoma wa wenze. Bazalaki 4. Mais ba mosusu wana balongwa mais yende atikala ti lelo ndenge avanda kawana. Ah nda atikala pa futaka te. Bon, afutaka te po atikala ye moko. Afutaka parce que eza lupango wa mutu. Eza lupango wa mutu afutaka ba droit na ye po avanda wana. Po soko respecter droit ya kulu lupango te c'est que okofanda wa te. Dengeza wana. Yo tomoni mama Nathalie basela pena kona moko ya bien, ndemo pena papa na biso ye pa beti pe 6 ans wa. Baseli bango pe bana différent hein, ya pena différent. Na bandeko o ba pena sika. Na betaka c'était na excellence monsieur gouverneur de vie professeur Kinshasa Daniel Bumba mon papa na bien en tout cas. C'est là-bas, il y a quartier Mbila où ils appellent qui toko makasi. Quartier Mbila les a vaste, précisément dans la commune entière, dans l'entrée à Air Force One. Donc, si vous savez où ils ont il y a l'État, ils appellent qui toko makasi. Ils appellent histoire. Dans les lois, tout le monde a où ils ont les lois comme où ils ont kimbuta. Et ça l'appelle bien. Ça l'appelle où ils ont marché Daniel Bumba. Ils appellent qui toko makasi. Bakobete lo maboko. Avec un partenaire idéologie au Sarana Koutouté. Mais ceux qui bazaka boye kaka en tout cas bien te lobi papa nanza ba sunga zumo solo abike note na otonga ba maison nga ba maman ba okende wapi okoto wenze zate kaka awa na mbila ba koteka wapi et puis bato bazoteka baza ba responsable bazo futela palais bazo lesa bana alors ceux papa na bengani ba okende wapi lelo opération qui chasse bonga tozo benga na bato na balabala alors ba ko tia ba biloko na bango teka wapi bana bango ba koma fazer yango pe bana bazo koma be civique bazo koma ba kuluna à travers pe ba biso moko pe lisusu à travers pe ba konzi parce que bozo contrôler pena ma mbia penate population qui no bazana kanda ko saranati alors tabo servi bango bazala bango kitoko makasi mama Nathalie tozongelo nanu tozongelo mama Nathalie zo teka na ye. Tous on a moi histoire des amis qui te remarquent. Comment nangai maman Maleka Nathalie, naza moi c'est soda. Bal nangai comment nae wange tu mampimpa Jean. Wana bela faire dessert. Azamura. Moura. Ah bon? OK. Merci maman. Moi biso ba sali sala combien d'années salia? Na sali 12 ans. 12 ans. Na commerce nangai. Na commerce no wa. Ah peka na mesa. Kaka wana bana oteka kuna na ngamu me to katisi to komi na ngamu oyo. Isuko sala nini ko bana ya? To zalaki na zamba to former wenze na balabala papa mukolo lupango oyo président ya wenze na biso komo na ye chef Chon. Yende asepelaki acha biso na isika oyo poto lukwa moyen ya kobokola bana. Banda to kota wa wenze malonga ezalaka te. Wenze ya kokota na nini nzela ya kokota na biloko ezate ikamu na biso mutu ezaka kanzela soki nzela ezali en tout cas tokozala pi mena awa na mzambila bokanga erne tokanga na biso 18h pona molili batema be bazala te kimuli ezate na wenza ne to mona bazandu ba te loko te ona awe pa na biso ezala te mena wenze o bandongo yebela mo iloko changer ezate eloko moko eko changer ezate lopango eza ya bato ti wenze echangeaka soki ke eza ya leta azo changer ba formule ya kosala ngo mais lopango eza ya bato eko changer ndenge nini message na ngai eza boye bakonzi bayokela biso mawa basalela biso wenze batiela biso nzela soki nzela ezali wenze ezali tokobokola bana tokozala lese mais soki nzela eza te wenze eza te eza pasi lopango eza ya moto akokoteka siko biso toketeka place ni nde souci na biso eza bon. Merci beaucoup moni maman Nathalie le gwa azoteka oh ni masango mère regarde oh masango mbote mama mbote papa comment est maman maman Nathalie oui maman Nathalie oh maman Nathalie bonne santé bien oteka masango na yo oh combien 1000 francs. La soma na wenze la liberté. Soma na liberté. Oui, normalement poloto na moto.
koto toyaka kaka makolo po tozalaka na nzela te tomeka kaka ya kilo boye. Ok, zera mtosana mama. Sikoyo oyokotia na mesa bi otambola nango ka otambusa. Te nazotia na mesa. Otia na mesa. Koto ba client bani balia la ngo bien basombaka. Bazolia ka bongo bongo. Siko ba difficulté za ninde ba mamba otolo ba nino ko bakisa ba difficulté ni bozango na onzo. Koto yo pasi toza nango eza kaka nzela na wenze. Toza na nzela kutute. Biloko tozokende osomba siko moya koma koto oyo eza te mpo na nzela wenze kutu toza nango te mpo awa totekela na lupango ya bato lelo akozwa nani probleme ateka bongo tokende wapi nzela kutu toza nango te nde pasi toza nango koto oyo. Merci beaucoup maman Nathalie oza na kilo kitisa nano. Voilà, toza toujours na Wenzambila. Totamba boni bino moko ndenge population bazoloba. En tout cas eloko oyo foko yebela ngo ekozala pena mala mingi. Donc quartier Mbila eza pena pasi. Bozomona toza lupanga bato. Chef tina pe baba lupanga bato. Balabala sikoyo tinene balabala. Tala ba mama ndenge bazoteka vas na winzi tala. Winzi za kuna ya muke ya lupanga mutu. Mais tala sikoyo eza veni. Tala siko na kata avenue siko nde bato. Avenue oyo eketi wapi? Ndeko sa foso oyo depuis na sima wana eketi wapi? Avenue oyo eketi ngambo. Ngambo nini? Ti kizinga na ngambo abuma. Pa kizenga. Ti pa kizenga ba avenue oyo ezokota boy. Ti pa kizenga. Ba moto eleka nango. Ba moto ezoleka ezokota ba mponga bato eza koto. Na sekuna koto zomona ndako wana kuna ya bleu. Eza mai na kati. Poso okiti boy mai na kati après okati ngambo wana kuna na buma. Kuna peto ba tsape ba FARDC bazawana. FARDC bazate la police ezali. La police n'est pas. Oui. OK. Merci beaucoup. Et maintenant awa ndé nazomona déjà eza moi ko kitabo. So vous les bêtis dérangera te hein. Makasi dérangera makasi. Zomona masaki te dérangera makasi mbule zo le ka lokola donc neti moi ebali quoi. Ezoleka ezokende kobuka ba mapangu kuna ba place mususu soki to koti moi to sauter faut to sauter na ko sauter. Mais avait venu donc mai le kaka ya kusakana ti neti moi ebali. OK. Yango pe ezobuka bandako mususu koto. Po eza bandako mususu koto ba déjà basi bakimi déjà. Ah bon? Oui, pour na mbula. Po awa ekota ba mbula ba venir nyonso zomona eza boya okata kata boya ba mbula ekota donc na trace moko mabe. Parce que tala ibeli ba tolo eza boya. Donc baba zana boutir te ko décortiquer mai. Mais ceux qui peuvent décortiquer mai en tout cas biloko wana nyonso aussi là. OK. Merci beaucoup toujours tambola kaka tozawa toujours sola. To moins déjà wendeza monene. Bazoteka biloko nyonso nesto moni ba légumes bazoteka nduna na sola na mama. Mbote mama. Papa. Comment on est maman? Mema ndio bayano chuluwe chitunga kula mangala to. Oh boy combien? 1000 francs. Ouais 1000 francs. 1000 francs. Maman oteka ala mzambila. Ba client bazoya na bango. Ba client ka bena balato. OK. Merci beaucoup babi ke boteka na difficulté boteka na pasi. Siko pesa tala caméra pesa message loba na chiluba pena. Pesa message parce que pouvoir za pa na bino. Pesa pena message na chiluba ekozala pena malomi. Tala caméra. Katwena tweto nechisalo papa. Katwena nacho Katwena nechisalo to. Mwana kachato asomba kujinda katwena bankuhana to. Ndituje mushindu kai. Katwena ni mushindu wa tuhana bwali bukola. Akwamba bala kutusomba anu kujilolo. Masangu dimila tudumwa kwenze chingi. Katwena ni mushindu akwenza to papa. OK. Merci maman. Nasola maman. Baluka bwe maman. Mbote papa. Comment on est maman? Mukundi Chantal. Chantal bon ngazo bangala lingala yo lobano na chiluba eza longo problème te mo yo ka lingala na lobaka lingana lobaka chiluba nga lingolo bala chiluba ngazo ba lingala yo lobana chiluba zela nanu oteka ka nateka kao oteka ni nateka kandunda mujibu na chiteku na sampu. OK. Loba skona chiluba loba na tigelo taloba. Bintu byonso atutu hana komona seru chanso nguto tukenga bikole ni dikenga hitabunya. Njira mwino atetekala kuyila bwana tukabisuma. Njira munyanguka. Tutenda lwa makasi twambula bintu mumutu
moto bateka mushinga mukola makula mateka mushinga mukola tukenga bikola bintu yose mushinga mikola tatu tukabini batwaka jela ko tumana ko tubalela bana babu balu batubananga bana babu bwa kubalonga chatulasi byonsu mbikola bana bade batula bakuluna muchensanse mtibwa kwenza chini onde babenga mujibu papa boye combien 500 mujibu 500 ezara mingi pona baluba tobe kolonioso tumwimpa bwa baluba nga mtutu ana mudilta tulwabunyi bikola Jilombo jilombo tatu 500 bala ba mpeka lokwa legimo kati okay donc lobika boza la difficulté de pona banzela za benate nzela mjila kena kutota tutambula bintu mumutu mjila kena ko kutotambula bintu mumutu bikaina moto mubatela mushinga mkwala kama kutata tukufuta moto kena ko kuto tutambula bintu mumutu tuyelwa amakasi twagulelwa amakasi dikenga dihitabuni kena batukumbashira kumalema kwa bakomana kubwani tumana mushindo akusomba kubimpa tatu. OK. Merci bien donc chers téléspectateurs et téléspectatrices, voilà tout ça toujours awa na quartier Mbila na Wenzambila bozomona donc Wenze vraiment et ça vraiment ils ont un impact na ona idéologie mais na soana maman osala bena légumes na soana maman kozala ils appellent mala mingi voilà maman osala ngazo kango awa sur place mbote maman mbote papa comment est maman comment nga maman Tantine Maman Tantine. Ozokanga oyeka siko to ifonga mi. Naeka siko. Utingo. Na to so mona ntili. Ntili. Oyena wana moto to na ina mutuka na moni pasi pona koma transport moto ezate. Na koma moto pasi tablo to ko kama okanga logi to ko ezate bokanga ka mukepo mbongo ebi mebele dépense transport pasi lia pasi ngamo zaka pasi. Kimi ezate. Dabozo kanga nenga conjoncture mboka. To kanga mutala modèle à 1000 francs, 1500. Siko oyo na simbi o combien? 1000 francs. Oyo 1000 francs. Boya 500 za. 500. O 500. On de 500. Siko na parler so baza papa maman na bana 4. Bakolia combien? Bakolia folia 2000. Bakolia combien? So boza bana ebele bolia combien? Boye 1000 francs, boye 500. Bolia combien? Vie passe. Passe makasi. Siko nengo tekaka pendant combien des années? Chaque jour. Na umeli makasi, bandi kala na umeli makasi mais yo mona nengo teka eloko mo changer nango ate. Eloko chenete ku to passe zo ya makasi yo. Eloko chenete. Ko za ku bien mais makamozo koma compliqué. O mbongo mena to banana sa to banana desa ye kitakaka. E matate mboke za mobulu makasi. OK. Merci bien en tout cas nenge ma mère ba oloba kaka. Wenje zate na sola ngana mama na vanda na yeko tala yo mbote mama mbote papa tala caméra comment on a nga mama Micheline na vandi wapi nazana na badara na Wenze ya Mbila oteka ka bana kala na teka bana kala oteka nini pondu ngai matembele soke mona ni pe toteke boko teka na balabala boye kote na kasi te kuna pwani Wenze zate place pasi awa za avenue kuto ya bato tozo fraude na place bato na liboso ndako bato tozo teka kaka toza na pasi Wenze ya bie zate nzele zate transport pasi tozo souffrir makasi koto toza na kasi tozo souffrir makasi toza na richesse te toza souffrir makasi oza na bana ndako naza na bana batangaka so batanga parce que babi école l'été zate batanga wapi kayo école privée kaka bazotanga kaka tozopesa mineve pasi ta biloko tozoteka tozosouffrir totangi baklasse me maplom yango ekepama tosouffrir makasi mpo tobokolaka bana mpe bazwa maplom nzela eza pasi presse eza te soki bazoboya na kasi eta badevie ata na mwa nzela bo bacila biso nzela bie tozomema biloko na motu tozokentele mosika mosu mikao tozosouffrir makasi transport pasi tozosouffrir makasi nzela eza te tozonyokama makasi nateka pondu ya Congo bien caoutchouc eza caoutchouc 2000 francs. Oh 2000. Bozoteka ka po servir no ka bato mais normalement oza ebele ko za 2000 francs ya ba commune mususu totiaka boye kaka koteka na biso koto eza pasi po toza na Wenze ya bie te po bato bakota kaka tozoteka kaka bongo kaka tozomona ezani oyo eza dongo makasa dongo makasa
Ah, ils allaient rendre boye. Ils allaient boye ma casse. D'accord, ma casse. Oh, boye combien? 500. Oh, 500. So so la bien avec mazei. Et puis ma ito ko ma casse. Oko osombi poisson. Otie poisson. Ba légumes. Ba tiango et tape zei pe wana. Etie zei. Atana ni solo pe otie na kati ekomi kitoko ma casse. OK. So obi osomba ki wapi? Nantele. Nantele. Nantele ya boye to. Nantele bambo. Nantele bambo. Ozwa na ka malembe. Malembe kaka to souffrir ma casse. Moi pe to va na boye exact chaque jour il faut dépasser. Chaque jour il faut ça dépense. So to va ni boye to ko lia ndenge nini. Siko awa, ils appellent pas ma bateau. Ah, le pont à bateau, tu payes 3 000 francs par chaque jour. 3 000, c'est le pont à bateau. Tu payes 3 000. Et tu as lié pour te foutre là. Oh, ils sont venus. Ils sont venus. Tu vas venir à na mawaka ba chebiso. OK. Merci bien. Tu as la caméra. Message nous kolba pas bakonzi. Tu as la caméra. Message nous kolba. Message nous lobby. Ngana lobby kaka batila biso wenze abie babongisa biso nzela po biso pe courant ezate batila biso courant babongisa biso nzela po to sala pe bien po to zana kacha capital ya loba na lobby ya suka na yango wana. Merci bien. Et donc tout ça toujours awa na wenzambi bon moni ndenge ba ike ba ngomba utukolo ba peuple congolais en tout cas bazana na province de ce qui va puis na Congo central ou soit na Bandu Nord bazana ville province ya Kinshasa donc ba pena na capitale bazana capitale bazana droit de vivre normal de ba commune nyonso ezalaka et surtout ba terrain de football wana e faut ezalaka mona soko ti classe et pour se détendre ko betane balé a sakani e ko zapena mala mingi ke na mona soka uti kelasi ay mama va na parler courant pesate osani tant azokola ka ndengwana alors mona osimba lichette parce que ça le loroté. Alors tant que Kourezali, moi on a parlé à Nintendo et à ça ba jenaye à la télévision ba dessin animé aux appena malamingi. Voilà to quitter ce qu'on a c'est awa. Maintenant tout zonga aux appena bien ça faut tout fait juste après. Merci. Voilà chers amis internautes donc voilà to kuta ce qu'on a chef ya wenze ya Mbila Yemoko et avant que toko tana ba question mususu et d'abord to bano à se présenter après to kuta na motuna na biso. Mbote chef. Mbote. Comment nani? Ngai nazali chef ya marché kombo ngai Choni Mbaya Moïse. Papa Choni Mbaya Moïse. OK, merci beaucoup. Le peut être quitter awa tout le monde tout tambol déjà pena wenze ba mama ba lobby ba difficulté na bango et tout consort là mais tant que chef d'abord to link tous sur moi histoire mokie ya Wenzambila. Na banzi Wenzambila eza wenzi. Oui bandi banda depuis 2006 ngai Choni oyo bozomona nde première créateur ya marché ya Wenzambila. Donc on a bandi depuis 2006 le col nazalaki le premier occupant a on a marché na sali effort na kei na kotani na bakonzi ya mboka na kotani na bourgmestre na sengi ke lokola toza na quartier monene pe ezana batu ebele pona difficulté ya kozanga mungwa allumette na biloko mususu mais na sengi ke mokonzi sengeli wasalela biso marché kotoyo tozala na marché pona bandeko difficulté bazana ngo nde yango basalela ngai décision ya création ya marché nazwa décision ya création ya marché depuis na senga yango baye kosalela ngai yango depuis 2008 nazwi yango na ye na bandi ko sensibiliser bandeko nyonso ya quartier d'une façon que tozala esika moko to banda koteka nde nzamba ye kosala wenze ye mais ya lelo toza na difficulté makasi tozo senga gouvernement tozo senga chef de l'état batiele biso mis kotoy toza na nzela te toza na difficulté makasi pona nzela esika tokoko somba Thomson ata ya 2000 bien ya 3000 kotoy tozo somba yango na 10 000 francs pona kozanga nzela et puis toza na difficulté na insécurité makasi pona makambo etali courant toza na courant te tozo senga chef de l'état batiele biso mis kotoyo batu ya Badara 3 Bel-Air Mbila tozo senga basalela biso nzela toza na moyen te koto toza na difficulté makasi
donc tozo senga chef de l'état atiele biso Miss Kotoyo ya mibale tomoni likambo etali gratuité bisika nyonso basali ba école gratuité ya l'état mais côté na biso tozomona gratuité toza kaka na école ekozala moko bien mibale moko wana kutu batongi yango te toza na difficulté makasi bana na biso baza na place ya kotangela te baza na place ya kovandela te toza na difficulté tozo kamo tozo yeba te biso toza na Congo bien toza na Congo te tozo senga chef de l'état gratuité o salami côté na biso toza na ba école ya l'état te bana na biso bazo kende musika po bakenda kotanga lokola toza na Congo te tozo senga ba aider biso et puis nzela na biso eza mabe chef de l'état atiele biso ka koto tala toza na popularité belé toza plus de 15 millions d'habitants o toza koto mais tala ebele ya bato toza na bango koto tozo zanga nzela tozo tambola kana moto okomona ere moko boye mbule beti na butu moto ezo ya komata pona difficulté ya kozanga transport prix ya moto ekozala par exemple na 1000 francs et yaka komata ti jusqu'à 3000 5000 pona nini pona difficulté ya nzela soki banto ye kotia moyenne ya biloko tozo kende kosomba musika poto ya koteka donc ils ont comme na cher c'est pourquoi bandeko il faut ba mettre biloko compte tenu ya kozanga transport nde yango tozo senga chef de l'état batiele biso nzela kotoy même bana na biso place ya loisir ezate pour même place ya marché toza na marché ma place tozo utiliser o eza mapango ya bato pona kozanga bisika ya marché tozo senga toza ba congolais lokola ba congolais nyonso chef de l'état batiele biso Miss Kotoyo gouvernement toza ngo batiele biso Miss Kotoyo toza na difficulté makasi bandeko toza na moyen te toza vraiment bozo vivre lokola boza na mboka tozo vivre lokola toza na mboka parce que toza na moyen te pona komata moto toza na difficulté nzela eza mabe moyen ya kosala ezate bataille batiele biso ka koto en tout cas toza na moyen te tozo senga nzela na courant en tout cas nde yango tobanda kosenga toza ba congolais lokola ba congolais nyonso toza pe ba kino lokola ba kino nyonso toza ba kino lokola ba kino nyonso toza pe na capitale pe toza musika te na isika aéroport ezali esika ba étranger ba yaka bisika ba nyonso bazo tambola bisika pe chef de l'état lekelaka po akende toza pembeni toza musika te chef de l'état botiele biso Miss Kotoyo toza na moyen te tozo senga biso toza parmi bato basala pe campagne na yo makasi po obima bato nyonso bamona na chango mais lelo toza na difficulté botiele biso botele biso ba difficulté toza na ngo Kotoyo makambo etali nzela makambo etali bisika ya wenzi ba école gratuité ba hôpital courant toza na biloko wana te en tout cas insécurité pe zo uta makasi pona kozanga courant donc lokola toza na courant te ko tambola na mulili okomi ko kende po somba biloko wana ozonga na ndako oye okomi na katikati ya nzela pona mulili ba botolo biloko nyonso to tikalika kanenge toza boy en tout cas tozo senga chef de l'état bochele biso Miss Kotoyo biso batu ya sima ya 47 na mbila marché wo eza entre deux quartiers toza na Badara na Bel-Air donc ezo tala Badara na Bel-Air donc tozo senga en tout cas bo aider biso toza na difficulté makasi tala atandenge to telemia bo mona lulenge ya popularité ya bato bazo leka bazo zonga ezo toza ebele pe quartier tandi eza munene ekei musika ti eleki basei eketi na mangenge tala ndenge tozo mona pasi koto toza na difficulté makasi tozo senga gouvernement na chef de l'état batiele biso misu bayeba ke koto toza na bato baza ba congolais lokola ba congolais nyonso koto toza na bato bakino lokola bakino nyonso toko mona pasi te lolenge bandeko mususu baza sepele misika mususu biso pe to sepela koto lolenge bandeko bazo sepela bisika mususu je pense onde tozala kinango. Merci bien chers amis internautes de YouTube ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous lelo tozaki bongo awa na disika changu précisément na commune ya Ntsele et na quartier Mbila et siko wapi baza vraiment na ba difficulté makasi voire même biso moko ko kota Air Force sito comme awa en tout cas to tamoli pena nenge e longo banité to tamoli pena nenge longo banité
Alors le quoi mingi to ko le bapena lelo wenze ya mbila muni to kotaki na kati mais to ko senga lisusu et pas ya ba cordon biso ba konzo ba kambara biso to meka sumi ke ko zonga pe bo tout ça la sikoyo découverte ya quartier mbila tout ça siko découverte ya quartier mbila et to ko za la bongo na chef yinda ko tambusa biso vraiment partout toyoka oyo ba lobby est-ce que ça ya solo to ya lokuta ke ko za pena malamu mingi. Papa Lubani Ngobaksa Mbote. Merci Papa Mbote. Kombo nani? Na kombo na ngai Mayamba Bikakala Paul. Nini Ngobaksa? Na lingi na baksa liloba moko boye. Na sepeli na liloba ya papa. En tout cas, mokonzi merci. To sepeli mingi awa baboyi mutu te. Toza na posa quartier na biso est développé. Et changement ezala makasi, changement ezali. To sepeli na yo mingi bakonzi ya mboka yo nde mokonzi mabele oyo courant mai tozosomba mai ya kosomba courant eza te okobima boye okende koluka bayeba kale yo na sepeli ya liboso tobongisa mabele na biso awa biso pe tozala na courant tozala na mai mabele na biso ezala kitoko quartier nyonso tout tozala bien mwinda baninga ndenge bazomona mwinda biso pe tozala na bamwinda tala mabende bache singoyo avant okotia courant ekota il faut kopesa bambongo biso bamosusu tozangi ba $100 $200 ndenge nini tokozwa courant oyo na 12h 13h bakati mboka tozala na posa mboka ebongama lokola yo ye oya koluka totia courant tosala nyonso kimia ezala tala bana bamona bamosusu avandi boye na ndako courant télé posa ya kosomba mwaya mona télé ezate. Ok, merci bien, on se touche juste après. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous venons à la fin de cette notre découverte. Il y a marché Mbila, aux amis précisément dans le quartier Mbila, na commune Anteli awa na district ya Changu. En tout cas, bino moko boyo moni ndenge population ba uti koloba. En tout cas, na quartier Mbila awa bazana wenzete, bazana ba hôpitaux te, bazana ba école te, mingi ba école car ya soki bibale ba lobi za peka privé. Na quartier munene pena bozo mona population o eza awa mais eza pena passer kusunga vraiment te donc logo o to la ko so lelo ko laksabino wenza mbila ndenge marchaka e basala yango kan e banda kan et puis boyo kipe be yano nango en tout cas et ça le pena kitoko mingi peke et c'est pelsi pena ba téléspectateurs ainsi que ba internautes na biso ya chaîne na bino boninga makasi ya biso podcast na ba bino waga chaîne eza yanga ya yo ya biso nyonso ba Congomani en tout cas to kene pena mingi ko s'abonner ko liker ko partager et ko za la pena bien ndeka to ba bino donc tu es ici sous ko za na fête mariage ko na baptême anniversaire mariage deuil ba numéro za wana plus 243 code d'amour ya Willy Moucheno aux abongo corridor pe beti pe susu plus 44 aux appels bongo pe ba konzo baza bongo libanda ya mboka na biso Congo et aux appels kitoko makasi ba tinda biso to kita et za la pena bien si que ba internet na biso et ba abonner bo continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker les to kitende message ko tinda wata kin 24 lion de la presse congolaise moi na bitinda na bino ngala kita pena partout yango na kina Nzambila ko laksa bino ko sona bango buta Nzambila yango façon ezaleli donc eza kutu lopango ya batu to ba vérité mususu eza lopango ya batu lelo sikoyo soki ko lopango lobiki no balongwa azotonga lopango na eba mama bokende wapi bazoboko la bana bazotangisa bana bazofutela bandako en tout cas ko sunga te ko sa pena passe en tout cas ba konzeloko oyo faut ko landela yango to za la pena souci ya batu faut ko za na mitema ya bonzambe et ko za la pena bien quand ma votre âme la serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise na pesimino pena ba matondo mingi na ndenge boti ko landa ngai et na remercier pe un moteur Zabongo na sima caméra artiste Coco Safou l'artiste très talentueux en tout cas un grand merci à vous pour cette belle image na cause la égoïste il faut que na genepela ko remercier bateau ba soutenir pena Watakin 24 le lion de la presse congolaise le rôle à mon vieux Charlie Wayingu il y a maman Coco Majatima 001 héros de l'ombre depuis Canada ainsi que à mon vieux Douglas Katousele pourquoi pas se remercier président trésor Katousele ainsi que à ma mère que j'aime beaucoup maman Georgie Longo
famille Long Mobimba, dans les labinons, il y a trop ainsi que mon vieux Ben Mbala le Gaulois, et sans oublier aussi le trio d'enfer, un grand merci à vous, ainsi que les confrères, les concerts, les chaînes Labino, il y a Bisso Tolinga, Makasi, chaîne Zayanga, il y a Bisso Nyos, en tout cas, pour s'abonner, pour partager, pour liker, pour commenter Labino, et la prochaine, soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa